Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Oh, bien-aimé. Tu suis ma vidéo moko somo. Bien-aimé somo na posé à kolela. Bien-aimé ba makambo oyo e banda nango kala na l'église na bango bâtiment. Bien-aimé, si konde komo bima na poasa po batu bakomi kufungwa ma lelo. E komi ko bima na poasa po batu bakomi kufungwa ma. Yango tongo bazo kosa batu bazo filmer bango. Après batu ba boake libiso yango. Babouaki na ba réseaux sociaux. Quelle grâce! Yango tozo ko bimisa bango na poasa. Bien aimé bomonika photo. Photo ya Kondoko. Bobi Kondoko. Kondoko. Batwa sima. Bien aimé. Ba faux serviteur de Dieu. Tozo image. Ba fausse prophétie. Asa ko kosa bana nzambe. Un faux prophète. Yango bien aimé le Seigneur. Avant tout sambela, avant tout passo la makomi, bote non vidéo ya yemoro charlatan oyo, bien aimé après tout zonga, au nom de Jésus-Christ. Papa Pompon, est-ce que je peux t'aider à retrouver cet argent? Oui, aidez-moi bébé. Papa, benga la WhatsApp vidéo, n'a même pas place mbonza. Appelle-moi sur WhatsApp vidéo, je te montre là où l'argent se trouve. Est-ce qu'il est sur WhatsApp? Il n'est pas sur WhatsApp. Ok, c'est pas grave. Messieurs vont le guider. Papa Pompon, promets-moi que tu ne vas rien faire de mal après ce que je vais te dire. Effectivement, papa. L'enfant est l'autre côté, papa. Où sont les gars? Est-ce que vous promettre Je suis serviteur de Dieu. Si tu acceptes que je suis un serviteur de Dieu, ne fais rien de mal après que je t'ai dit cela. Papa Pompon, écoute-moi bien. Viens dans la cuisine. Va dans la cuisine. Ok, Au moni bassin bleu, place potière à farine. Tu vois là où vous mettez la farine, le bassin bleu. Au moni ango. Tu l'as vu? Pembeni. Ezana. Près du bassin, il y a soutien-gorge moko net ya rose boy. Ezana kati loko ya mwindu, on dirait sachet. Il y a un soutien-gorge. L'argent est dedans. Namoni ango. Ouvre bien le soutien-gorge. Regarde dedans. Regarde dans le sachet. Il y a un soutien-gorge rose. Tu as vu l'argent? Est-ce que mon imbongo? As-tu vu l'argent? Est-ce que mon imbongo? Est-ce que vous avez vu l'argent? Fungola. Ouvre bien, ouvre. Prophesy, il a dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus. Yo etikali yo beta mama kofi. Yo etikali yo beta maba coup de tête. Soki okebi toko zuwa na manzaka o. Soki okebi tata mino toko swa yo. Ozoko sabana nzambe. Ozoko sabandeko na biso yo. Ozoko sabana nzambe. Ozoko sabandeko na biso yawe kota makambo yo. Yo etikali yo beta mama kofi. Yo etikali yo beta maba coup de tête. Soki okebi toko zuwa na manzaka o. Soki okebi tata mino toko swa yo. Ozoko sabana nzambe.
Ozoko sabande kona biso yo. Ozoko sabana nzambe. Ozoko sabande kona biso yo. Yawe kota makambo yo. Bien aimé yawa kota makambo yo. Bien aimé avant de continuer. Avant de sambela. Total la lisusu bien aimé, total la sœur moko, ali bazene muto masumu. Mais yoka sko muto masumu, zote ya muto, soit disant dans le Saint-Esprit. Yoka nenge sero message à pesi tata oyo, au nom de Jésus-Christ. Atanga mosumuki, na koki ko distingue ke makambo to sala wane za makambo lukuta. Kende na ni surtout dozo beta misu na yo wana isaka ndeti ngasho na ngina zwa mbonga mutu nde na salaka. Kende na nini yo na bassin noir. Fongola soutien gorge ya rose mbongo ya la kati papa. Ata ba kwalaka. Yo oza oyebo kwala te, senge fo ya pa ata pa na nganga na peso ko. Oyebo kwala te oui. Parce que même dans mes pèses les prophéties na yo, ozo pèse ngo bien te donc malamoko mutu faut comprendre que makamozolo ba eza lukuta. Obengama vraiment. Pasta, oza sûr que église na yo ko mema bana nzambe na lola. Oza sûr que yo bampate na wana kambaka wana, soki lelo yesoye, bampate na yo ba ko mata na lola. Oza sûr. Bien-aimé boyo qui sert wana. Après ça qui sous deuxième conseil. Tout l'andango, après tout zonga to passo la makomi au nom de Jésus-Christ. Yo ke loko na ngneb sa yo. Bampate yo baza kati église na yo. Bana posa prophétie. Bana posa parole ya tangu na suka. To ana poso peksa biso ekobo pasteur. To ana poso yebisa biso Yesu kala mingi tazo zonga. To ana poso yebisa biso mibali ya bato eza lisumu. To ana poso yebisa biso to tika ko inana. Te biso amour des prochains. Te biso temps de la fin. Muko na suka tango Yesu roye ko za ndenge nini. Te biso ndenge enlèvement ko salama. Te biso to bongo la mitema. Te biso bato bazana ba conflit na famille na bango to yokana. Te biso laksa biso ndenge nini mwana nzamba ko luka mbongo, mwana nzamba ko pasaka ton na ye na kati église te. Te biso makambo o eza makambo ya suka. Parce que tozo chité déjà vers la fin. Toza na droit ko yeba te kende na ndaku na bino cantine eza na soutien rose. Fongola na soutien rose okuta mbongo na ona kati. Personne a besoin ya komona mbongo na kati ya soutien moko boye, l'homme de Dieu. S'il vous plaît. Plein ozo sala batouana bazana posa sali. Batouana bazo landa yo parce que bazana posa ba yo ke loro moko boye ya malamu oyo ko te pa na yo. Et puis tozo respecto tozo tcho na place dans le la ministre de Dieu. Pasteur. Prophétie non ya hôtel, ozana tache noire, eza ya lukuta. Eza ba prophétie ya lukuta. Tala na kati ndaku na yo na cantine soki ya nini fongola na soutien gorge ya rose. Omoni ngo ndeni. Omoni ngo ndenge nini, omoni ngo ndenge. Ah, bien aimé dans le Seigneur, libota na nzambe bato Yesu akufela bandeko ya biso. Bien aimé nzambe ya pambola bino bisika no sobino bozwami au nom de Jésus-Christ. Voilà bien aimé dans le Seigneur. Ah, ozana adresse ya bien aimé awa na pembe, vérité de very, révélation de rêve uniquement pour na bateau Yesu akufela. Bien aimé ceux qui Yesu akufela yote, oh bien aimé ozana perdu, ozana maboko bateau yo, bako balo lokola ballon, bako sakano lokola mwana popi, bako sakano bako boko na mabelo lokola mwana bitendi, nzoka Yesu akufela yo, Yesu so nyoso ne kulusu. Oh bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu te demande, c'est la repentance. Que veut dire la repentance? Le retour vers Dieu, l'abandon du péché. De konangai, mingi boza na maboka bana na satana, mingi boza ya kubunga, bakoma ko bimana bino, bakoma ko kosa bino, bakoma ko lia bino bambongo, baina ba prophétie lukuta, eza pasi. Yango bien aimé le Seigneur. Oh bien aimé na moni na bondela, yango te to passo la makomi au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Papa merci.
merci nongozo tele misabiso papa na bit moko kaka bana na yo o bazaya ko bunga o bakanga bina maboko bana na satana papa bayoka son de la trompette ba bima na maboko na bango o bisa ki bisongo déjà na Matthieu 24 o ba ki ba faux prophète bakoya bako séduire batu belé papa o zambe batu belé baza séduit papa batu belé bako sami batu belé balexaka batana l'église bâtiment oyo ko ne ko kombola ka yango ko pesaka bambongo bakoma baumbu oh bien me komemelaka bato wana ba bible komemelaka bango ba valise bakoma baumbu papa bato Yesu akufela yango zo tinda biso nzam bana no bayoka son de la trompette yango na ba friki papa ba boma ba étude po bato bazala ba illettré bato bazala makanisa mulaite ba ko revendiquer ba droite ba politicien miyibi ba sangana na ba musicien po ba mise ba bima ba mema bato na distraction ba sangana ba faux passer po ba faux passer ba endormir bano ya yo et mais ozo tele misabiso papa bano bayoka son de la trompette ndongo loba qui sortait du milieu d'eux bakabona na bato nzam po ba bikse milimo na bango message nzam et ça la musala na ngona bomo ya bana na yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Bien aimé aux adresse ya bien awa pembe na pembe bien aimé na le Seigneur la bien aimé nzambe na bon nzambe na ye andimi ko kita na mokili alati nzoto ya moto ba bete ba sete makile tangi ekoti nzube likonga na mopanzi po yobikisama nani a komisio muumbu okoma muumbu fana kuiti ya bato pamba ya bana satana bien aimé dans le Seigneur Osana bala ba Yesu. Simplement c'est quoi? Le Père a envoyé ton frère. Alléluia. Pour fungula yo. Que Dieu te bénisse. Landa message yo au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Joël Tatou. Konoko. Serviteur du diable. Botelaka mundelo kangia akatia. Mwana biro biso to salaka na mokili. Mwana nzambe. Oh nzambe lobaki beaucoup mona différence. Na bao yanga, na bao yangate, mais botala batoyo. Bien-aimé, et puis aza sataniste. Botala photo. Botala maboko nenenga tiango. Maboko na ba joueur so ba marqué but, ba tiaka maboko wana. Bazola sa ba corne. Bazola sa ba corne, mais ba mise bele ba photo ba kangaka, ba tiaka ba misapio. Bien-aimé ba corne. Oh, bazana ba modèle belé kotia misabimi balé bongo. Bamso batiaka na misapi loboko moko batemisi misabimi balé, yimba bamso batiaka maboko mi balenga tiwana. Bien-aimé fils du diable, bien-aimé. Oso kosa bananzam. Batu nzamba pesa permission to banda ko beta bango. Baza batu pamba bien-aimé. Pourquoi bobanga batu? Pourquoi so banga mwana na satana? Yango pera kataka moko litoi na kanda kaka. Zali tu ekei bazo kosa bino baza ebele bien aimé na ba réseaux sociaux ba koti misu ba landela ka biso nde baza bandeko na biso mais kala ye bien za biso te misu baza na ko ba combattre ka biso mais to kipaka bango te po ils sont du diable bazo kote la ba musicien bazo kote la ba politicien bazo kote la ba faux pasteur bato bazo détruire Congo plus beau pays. Richesse tonda. Mais ça n'a pas tout le monde s'encaparara nango. Ba faux politicien, na ba faux musicien, na ba faux pasteur. Bangonde baza ba millionnaire. Peuple, ba kolo ma belé, ba pauvre. So ba kuma ba fana kuiti na bango, ba finga kabiso poto denusaka bango. Pas si belé. Bien aimé dans le Seigneur, bomoni image ya Joël Tatou, un faux serviteur de Dieu, fils du diable. Voilà. Na ba prophétie à l'Okuta, bien ba prophétie oyo to moni pe denile sa dénoncer mais nzoka denile si bango mutu ba banda ba makambo bien mais ezana sœur moko benganga ba kosa denile si à l'époque denile si ba to kini na tango na ba yebi ovani na TV ale Simba TV melamai salaboye ba sœur wana ba benga ina mobali na ye yazaki na TV ba bengi Mase wana bengi pito lobike papa mobali na ngazo mona na nzoka vena mobali na ye. Abani bala moko mobali na yo nazo mona ye na bango bavandi bazo yoka ye. Babenga nga babi papa donc to sakana na ye. Faux serviteur de Dieu.
Na mutu pas témoigner à Denis Lesu na salaka campagne moko boye a kosa mutu be zala salente ubuka na makolo na kotambusa yo na suka na kopesa mbo na suka pesa ke mbote tipo na bimisa mobulu. Ali mama ko bazo tatu bazo sala yango wana. Bien aimé, bokata na ser wana ndenga le bazane mu Christ te mais boka conseil a pesi. Batoubaye bayoka, bien aimé, la parole de Dieu. Batoubaye bayoka, l'enlèvement est comme ça, n'denginini. Batoubaye bayeba, Yesu Christ a kozonga n'denginini. Batoubaye ba abandonner ma bé. Mais yoka ba prophétie à l'ukuta. On a autant à verset liboso, bien aimé. Nazana Jérémie chapitre 23 verset 16. Jérémie chapitre 23 verset 16. Bien aimé, kabwana na batoyo. Bien aimé, je vais prendre mes lunettes et je vais essuyer mes lunettes pour ne tanga malam. Na bolo bananzambe jourwana. Ah frère, je fais tanga bien te noka version na mabe. Je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien aimé, tous en Jérémie chapitre 23, verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ozoyoka. Je répète ce verset. Jérémie chapitre 23, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Oh, Dieu n'envoie pas des pères spirituels. Dieu envoie tout simplement des messagers. Pourquoi? Pour ainsi dit l'Éternel. Je vais tatou kondoko. Moutoua sima. Païen. Fils du diable. Bien aimé dans le Seigneur. Je vais tatou. Boki ba prophétie à l'okuta. Na moutoua na yemoko. Na moutoua na simbi téléphone. Oh, papa tozu ni yoka nzamba pesi biso numéro na yo. Ah. Et puis boka voya moutoua na. Pour moi na kisa ba comédie. Papa. Attends. Ndino yebe bien-aimé, yo boum simbongo, ba bengo na pelle moko to yebete ba ko benga. Mbal mozo lo bape. O yebete ba to ba bengi yote. O nzamba pesi so numéro. Yo ke moko. Na moni, na soutien. Bozo mona teke ça ba comédie. Et ça ba comédie. Oh, ndeko na ngai. Et puis okana interprète wana. Muto zo lo bana lingala. Faux prophète azo te na lingala. Bon, yo interprété en français pour nanya yoka. Tout ça pour passer le temps, pour séduire. Ba maman ba tondi wana lingala na lingala. Et puis bino ba maman. Oh. Yo, l'ilbanza mezo ba celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ah, nzambe merci non pesa nga maman Françoise a comprena ba toyo. Botela ba maman bo tondi wana. Donc tu n'as émotion, n'est émotion. Mais bazo ko sabino na émotion. Ba maman. Et pas la musique qui ba kosa rabino ba danseuse ba serre belé na ba Paris na ba Bruxelles na ba Suisse na ba Londres na partout bobima na ba musicien mingi bozawana ba mise mususu ba tia bino ba croix na ba nzoto na bino basi moto na nzambe a solo la asoki ni na nzoto na yo mingi bobote na ba musicien est-ce que bote na mise to bote ki na satan yemoko ba sere belé ba kufa na ba sida ba bima na ba mission na ndene ba ontu lolo bazaka. Est-ce que bima vraiment na bango? C'est triste. Réveillez-vous. Oh, bien aimé, réveillez-vous. Réveillez-vous, bien aimé. Tokotanga verset nsusu, mais le yoka verset tokotanga yoka. Là qu'il y a 2 Jean. Là qu'il y a 2 Jean. Voilà, 2 Jean chapitre 9, 2 Jean chapitre 1, verset 9 à 10. 2 Jean chapitre 1, verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. C'est lui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car c'est lui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Oyoki.
Babiso ki mutaza ko démérer na doctrine ya Christ te. Doctrine ya Christ. Bien aimé baptême do mutaki nango Jean-Baptiste. Ba dime ba nini mutaki nango ba temple mutaki nango zaki Moïse. Bien aimé nyoso zaki ba yaki ombre. Bien aimé dans le Seigneur. Et ça passe ndenge bazo kosa bana nzambe. Et ça passe bien aimé bazo détruire ba foi ya bana nzambe. Bato yo baza nzambe te. Et puis quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Mais nous avons la doctrine de Christ. Mais doctrine il y a Christ. Et non doctrine il y a Moïse. Et non doctrine il y a Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui n'a pas baptême d'eau. Moïse qui n'a pas dit mais pas temple ma cambo belé. Mais et puis nous souvent ils qui ombre. Ils qui ombre à Jésus-Christ. Jean-Baptiste Mourazoloba. Je ne suis pas la lumière, mais je suis venu rendre témoignage à la lumière. Azala qui lumière était. Oh, bien-aimé, Jésus a tout accompli à la croix. Accomplir loi nyonso, accomplir ma cambo nyonso. Pourquoi baso koso comme le quoi mon bébé? Yoka lo notanga, yoka verset pona yo. Donc na Éphésiens, yoka verset oyo. Éphésiens chapitre 4, verset 14 à 15. Yoka verset oyo. Éphésiens chapitre 4, verset 14 à 15. Bien-aimé, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants. Nous ne serons plus des enfants flottants, bien-aimé, et emportés à tout vent des doctrines. Voilà. Tout ça sur le bébé, bien-aimé, tout ça a flotté à tout vent des doctrines. Moutoye botoke. Surtout bino ba maman pasteur mo abimi kuna na Londres bokumo benga. Moko abimi kuna na Paris bokumo benga. Moko abimi kuna na Tokomosi bokumo benga. Moko abimi kuna na Brazzaville bokumo benga. Ah! Yango frère tenga te ki ndumba molimo. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Verset 15. Mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est Jésus-Christ qui est le chef. C'est Jésus-Christ, il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Le chemin pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Mais la vérité de la parole, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas ton gourou. Ce n'est pas ces gens-là. Ils sont là pour détruire ta foi. Baye belé bazoko sayo. Baye ko lukambongo bazabana satana. Baye ko baby saba vina bino. Je vais t'attendre à présenter dans mon bal linaye l'église des bâtiments. Un chanteur nigérien. Un païen plus. Bango tu vas présenter mi bali na bango. Yena mos ne bakabwana po yaza kondoko. Oh, ndeko nangai. Pourquoi bozola na bateau yo? Ce sont des séducteurs. Ba Mathieu Lotunasi, tous ces gens-là, ba Mokuna, ba Motombo, ba Zabandoki. Ba Zabandoki. Bien aimé. Baza na mission ko baby sabino, baza belé na ba Bruxelles là, na ba Paris, n'en parle même pas. Na ba Londres au Dadi. Sia. Baza belé. Mais pourquoi bazo ko sabino? Bazo baby saba vina bino. Bazo détruit ba foi na bino. Oh bandeko na ngai. Bolanda Yesu Kristo. Yesu nda kufaki po na bino. Botala ba prophétie ya lukuta, ya lukuta. Et puis bozo mona kisa lukuta me bokangami na bango. Pourquoi bandeko na ngai? Pourquoi bokangami na bango? Oh nzamba sala bino grâce. Yoka verset autre otanga ya suka. Na kena acte bien aimé. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Na acte chapitre 2. Yoka l'autre otanga wa. Bien aimé. Acte chapitre 2, verset 17 à 18. Bien-aimé, je lis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, yoga verset haut. Dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Hein? Même yozo la nangoza na molimo nzambe. Pourquoi bazo kosa yo? Hein? Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Le vrai prophète de ta vie, c'est toi-même. Dis amen. Yo mogo angana ko réussir. Angana ko bala. Angana ko bota. Mutabi so ke yobo. Yo na moni yobida. Musana ba uzo. Ta lubi okosi na ko zongo na kombo na Jésus Christ. Na israbino frère Alimia. Ben c'est moi na ko bota man handicap. Albi jamais au nom de Jésus Christ. Le moi est grand footballeur. Jordi. Tonton te salue. Oh.
prophète ya vie nezana yomoko. Oko loba, babi la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Sosoloka kufa, yomoko mi boma na munoko na yo. Sosoloka lobiko, yomoko, bien-aimé, na munoko na yo bénédiction koya. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Oula tarabloka ba pante poani anasa nzambe ela te no fesa la nzambe lo lengo no fesa la nzambe makamono se fesa la nzambe ba mono différent mon frère ba so mono différente ma sœur pourquoi parce que so sale la nzambe olinga ga mobali na yo olinga ga bana na yo olinga ga mwasi na yo pamba to so sale la nzambe c'est ça ko sale la nzambe oh bien-aimé pourquoi ba zo kosa yo. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, na bonde la pona yo. Nzambe mutuno salandi message yo pambola ye. Papa, longole na maboka ba faux serviteur. O bakanga na maboka ba faux serviteur. Papa, délivrez bango. Délivrez bango ba bima na maboka ba lourd ravisseur. Sauve bano ya yo papa. Makila Jésus Christ pète la bango zinga bango. Baza l'invisible à toute attaque de l'ennemi papa. Nous se kanga magina vina bango papa efungwa mana kombo na Jésus Christ. Banguna na bango baza la ba marche pied na bango. Pambola bano ya yo o baza ko bela bikisa ba maladi na bango papa na kombo na Yesu Kristo ni nezangi na mwana na yo papa oyebi yo ni libongi na mwana na yo kokisa kolela ba kokisa ba pose ya bana na yo papa sois béni sois élevé au nom de Jésus Christ amen to bina moke kombo na Yesu Kristo. Oyo pona ba yo Yesu akufela Tuza bato asete, biso bato alikolo. Alléluia. Quelle grâce. Biso bato asete, biso bato alikolo. Aïe moto asete, biso bato alikolo. Eko yebana mokili kozali ba passager. Loinga mokili ekosa yo te, mini bakozanga lona. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com.